Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mbote, bonjour na bato bakozwali bako ya kolanda biso na tongo. Bonsoir na bato bandeko nyonso bakozwali bako ya kolanda biso na pokwa. Eza bongo à la découverte concept wa makasi. Oui, memela rabino ba vérité, memela rabino makamnyo so bomba na kuku à la découverte ndeza la voix des sans voix et memela rabino na poisson na bike bolinga rangomi boza branché côté cimenté. Bo s'abonner massivement la chaîne biso bolinga mingi Congo Cool TV babi yango ndeza miroir ya bastar. Soza pour ça ozo information ya star na biso congolais ba star ya libanda okozwango na Congo Cool TV po yango déjà la meilleure des chaînes. Merci beaucoup à notre boss Papi Destienne Ricardo na Londres appelle moi sinae Mimi Matondo Mama Bonheur. Merci aussi à mon équipe technique, merci à mes titi mababi misapatalo, merci na bandeko nyoso naza bango na plateau lelo nazanga mokote tozo beta histoire moko eza vraiment makasi na ozanga moté na plateau nazanga bandeko nanga auto partager na bango émission na biso. Merci beaucoup. Émission na biso ya mokona lelo eza boy. Eza deux jeunes moko babanda ko vivre ensemble. Après quelques temps et ko sala moko aye ko voyager. Mais mokolo a voyager ka ayebisaka copine ete kenga na voyager. Zaye kaka bazalaki tanga zongi na ndako ba parents ba décider que ake kotanga à l'étranger. Kokende ayeki kokende o wana mususu atikalaki quelques années après ndeko wana ya mwasi ayeki kobala mais o eza vraiment ya pasi pe ya matata ndeko wana o ya balaki azalaki grand frère ya petite amie na ye ya kala et ba ume bazaka ensemble et ça ke bazobota te na relation na bango nde babalanaki après ndeko oyo a voyager akenda kotanga ba classe kuna esili ayeko ya na mboka place bango banda ko vivre ayeko kuta mwasi o ya na etikala ko bala ya sima ezaki nde petite amie na banda ko vivre na ekala tango batalani mwasi a reconnaître ye pe mobala reconnaître mwasi mais mwasi banda su ko sentir le côté pour déjà umela ki na libala sentiment na ekala et c'est si là nango mais par contre petit frère mobile na ye ba souvenir malamu ezozonga kaka ba souvenir malamu ezozonga kaka donc akomaki mal à l'aise na ndako wana abi bon ngana ko perdre ka boete tipe na kenda kotanga la volonté na ngate eza ba parents de batindanga ay ko ya bona mona ya na ngabo esimba te senga ngana récupérer mwasi na nga leki na rise na ya mabe nde ya kenda ba mission de service atikara mwasi na na ndaku azui a droguer mwasi ya na ye a commis na zemi likanisi ya soki ya ko droguer de façon que soki ya à comprendre moi si wana azana zemi akobengana e po eza zemi na ete tango bengana ye abanda ko kende assister fi wana tango mona ke kutu mobali nanga abwaki singa leki na ye nde azozwanga azokonsolenga na osake tozonga na biso na ye en tout cas etombaki fi wana ye kokoma na zemi mobile paye ko uta mission de service na ye aye koya na Kinshasa moi si zemi uti wa moi si paso ba ngai nanga mo nazo ba place zemi uti te mobile na bi comment est-ce que yo mukolo nzoto oye ba place zemi wana uti te or ezalaki petit frère nde a droga ki mobile pe manque ya maîtrise akamati abengani mwasi na ye na ndaku tanga bengani mwasi na ye na ndaku kaka mwana mobile wana na risne ya mabe pour aboma penda relation ya bien a utiliser camarade ne moko boye abimake yende mukolo zemi ya fi wana po fi wana penda na famille na bango pe azala rejeter partout hier okende ya Olanda na fi wana yango nde ezaki na ba plan na ye kovanda mwa mobile wana pa ekobima ozemeza ya ngai ngala bimaka na ye azo wanga na nini famille wana pe batalika comment est-ce que yo mwasi ya libala ozwazema mutu mususu en tout cas toboyo na famille na biso bima kende fi wana eko kende na zemi fi wana aeko souffrir na zemi mwa mobile wana pa lendi kaka kezemi mwana eza ya ye babengani fi wana l'équipe bandi ba préparatif na ye wana bandi ko bongisa azui pe place na ye comme aute ko si sa classe musala pe azui
musala aye kozwa musala ale akomi pe ko consoler ndeko na ye ndeko mwasi ya na ye wana oh eza problème te eza makila na famille nga nazwa charge à mwana oyo or yazo sala ngo bon connaissant que eza yende mukolo zemi mwasi wana pe kidiba azoyeba te ke ndeko ya mobali nenda asalaki ebongo na kovanda mwana mobali oyo babetaki na ye kope ke zemi wana aloba eza ya ye or bambongo bango bayokanaki garçon wana apesaki yango nyonso te abinga na otika bongo te il faut nazonga na famille entre tape kuna esika mobali oya leki ya mobali na ye azosunga ye bolingo pe komo sanini ekomi kozonga akomi ko bandi pe baswena azoke pe ba maternité ba kilonde basi bakendaka donc azongelaki moi sourire na vie mais mobali nazaki strict abi loko asa a tricher bongo pembe na ye ayate zeme komi presque à terme garçon wana azongi na famille mwasi po ebisa bango ke zemi oyo mwana bino belle sœur na belle fille na bino azanango eza ya ngate eza ya petit frère ya mobali na ye tala kuto sala ki boye to sala ki ba détail parce que mukolo mwasi tanga yo ki bongo azongi epa mwasi na ye asenga nini pardon parce que na nyonso wana faute eza ya nani pe mwasi azotuna na eta oyo azanango asala nini po mobali na rejetaki ye famille na ye pe mwasi rejetaki ye mutu o asupportaki ezaka petit frère wana asala nini kande nalobaki nazanga moko te naza bainvité na ngai ya plateau naza na Bokungu TV naza na DG ya Bokungu TV naza na Gucci Sinda papa eloko na moto na Nzambe mama Patricia bango nde tokofungola na bango émission na biso débat na biso o ya mulai. J'ai dit merci à mon grand frère chéri Emma Ziana na France babi préfecture na maboko Emma Ziana oboyo sel mokila sans oublier aïe les sengo ko za bandeko ya solo o ba raisonner bato Antoka Luji mama na ngai babi kineza ya koinda Antoka Luji ayo sa biso ba bien esala biso bien makasi kande na bela zanga moko te naza wana ba invité nanga nake directement kopesa mbote Bokungu TV. Oui, bonjour Yasmine. Bonjour Gucci. Bonjour la patronne, bonjour na batutu bolanda biso vraiment na émission na biso qui toko à la découverte. Bonjour Pelisous na Samuel le Grand Bokati babillé a changé ville d'or na monde gérant na Île-de-France toujours Samuel le Grand Bokati mbote na bike ozolanda biso. Merci beaucoup Gucci Sinda, merci. Bonjour Motonanzambe. Bonjour maman Yasmine, bonjour la batunyon so. Ozwali baku ya otala émission oyo ozwali baku na moi na pesi bonjour ozwali baku ya otala biso na poko na pesi bonsoir nzambaza na biso nyonso na sepeli. Merci beaucoup ma patina na Lina bandana yo intervention na par rapport à sujet na biso lelo. Sijango eza mo be monsieur belé eza mo pasipe belé makasi pasipo anini po ba pasango ezozonga men ndenge ya malamu te. Pasi yango ezongi fake zonga na ndenge moko sekisa yo pe mwa muke mais pasi yango ezongi na ndenge ya kolelisa yo esali pasi yango na loba kaka vi ya mwasi pasi ya mwasi ekenda te ezongaka yango mwasi tango zosa vi na yo fo contrôler penza ba pa makasi oyeba penza esika nini ozoleka sika nini ozotsa makolo mais na kati ya sujet oyo mutu penze ya kokondane makasi azate po nini po eza lokola futur ebomba ke loko moko ememi yango na présent o ezaki caché moye pe batu basa l'effort ya kolongola loko yango ezaki te po o ezaka caché za ya Nzambe o eza révélé zande ya biso batu sko o ebomba ke bimi moye to sala pe effort ya kolongola ngo eza penza te mais epesi pasi komona mwasi ayaki na libala po asaki vi na ye moko boye na sima ndeka kezalaka eko raisonna bala na ye mais na kati ya libala eloko ekendaki esa loko lezongi yango tonto soza na ba relation ezaka moi conseil to yebaka pe ba famille ya mibali ezelo moko c'est important po lelo yo okobima na Antoine azana bandeko na muta bota masa bandeko azate même Jésus Christ azaki kutu na papa te mazaki na bandeko kaka donc tant toujours ça ba relation moko amoureuse faut to yeba pe bandeko mibali na biso wana po ba makambi mi to kuta na nango ekoma kapete po na ndimite mwasi soka yeba ki bandeko ya mobali na ye alingaka tombe ne loko ya tombe nango lelo donc ça
relation to bombani yo bombaranga ngana bombaka yo yango lelo memi biso esika o to komi mama Yasmine esali passe esali mabema to sa nini. Merci beaucoup ma partie na bombe muke guti signe d'intervention na yo à qui la faute. Moi soit ça nini. Mais c'est clair faute est-ce que vous êtes et mon ami. Donc ça a mis thème ya basi bazara na mutema ya patience té. Oui, pourquoi na bibongo en connaissant l'histoire la biso na biso auto na plateau na bat tata la biso to histoire ne bandle ndenge na ndeto comédie. Donc ça qui non moi c'est mobali moko basa ça qui na bolingo. Et arrivé que non mobali va faire déplacer pour que akinde kokotanga. N'essaie que non maramolo so na sima mobali wande moi so azu mobali mususu. Qu'est-ce qui manque non avant d'aller la mobali ne kokotanga aluka vie. Patience le ezaki te n'essaie que nini. Et memi bon s'il vous plaît maman. Na okato muke pa guti o même ka papa guti alobi na minute alobi makamlo kwa zo kanisa te. Comment mutu moko apesa yo tanku tuti ya remona na famille na yo ke ko vanda na kiti ozovanda kwa ko ya Yesu Masi je nakoya ale yo po vandi no so la mutu moko oya la kisa na famille te oyo yebi na yo kota la ka ndenge lisolongo betameli c'est kazaki mutu moko bande pe ko compter sur fite po mutu o compter na yete o PCP espace ya vie na yo te donc tia la kisa na famille te bande ko compter sur yete donc mutema mabe ya mibali yango wana ala ke na ye ngana vana kitima Yasmine oh là là Yasmine omoni guti ya ona loba nyonso ngali ana ngambwate mibali ba okufa trop poti oti voyage na yo de 1 OK olakina no fi wana te ce que fi wana arozela par rapport en quoi arozela te papa quoi ozela yo en plus de cela malembe guti en plus de cela yo oye et pas grand frère na ko vanda okuti moi si a grand frère na ex na yo par respect ndeko na mobali na bolingo ataki no mwana mama na ngai akosa acte na salite ni ndongo sila kati ya balakai kuba présenter na famille na ye guti c'est bino ka na début histoire a connaissant l'histoire de toto yeb histoire na biso bien fille wana garçon babazaki na bolingo ya makasi o essaye que non mobali ayo ke ne po ba brusquer voyage na ye tango atie kuna toyebi ke non bolingo seni ezali moi si tango yo comprendre mobile nanga voyager na batine awa na pardon maman pasteur pardon s'il vous plaît pardon merci beaucoup na lo bata muke merci ma pati ya considération na ndenge ni yo vanda na muto présenter été bayebi na bango yete olakina siko tango yo ngo kende na ngana na mibimisa lo kwa koya mwana tame na vai na kana kid na la mutu moko o la kangelo te eza sens maman excuse to ça love wana to ça exemple to ce calendrier mon ya temps non même pas na biso déjà temps on la nini na rozale janini en forme et quoi arriver temps wana et comité ngana voyager répondre faute ça non il y a ngati na voyager ngana voyager na penser que non moi c'est ngasa papi azana kin oh baba le bien que ba brusquer baba le bien ba brusquer bon considérer que no mutu ba so vivre na été okoko ke koyebisa été problème ezaka yango wana voyage ni ezanga préparation attends tu loufu mutu azako se préparer oh là ils ont chauffé déjà un plateau nanga donc ils ont vraiment koyi non baba le bien que non ezaki ya brusquer tant mobile voyager yo mwasi na amour oza ngote mobali na ngai yo wana okoluketa atata na réseaux sociaux te poani uchebi ke babi ande ko benga te muta pesa histoire babi ande benga te ake ko luka pardon na yebi okoloba ye pa lukete ye kuna zaki na mwasi te ye kuna vie saka na mwasi te ye kuna zaki na mwasi te mais c'était pas drogué ye e bolingo te elonge bolinga lingi ete saka za kuluna c'est un fois kuna oya droga ki ayebi na yete nani atenga zemi yango alamuka na tongo mona zemi Nicolas drogue mais ça ko droguer baba so deuxième volume sur qui muté mabe ya basi OK pour na yo garçon na za raison Yasmine pardon en tout cas vraiment fidèles internautes OK goûter au droguer mutu mais bon mi tema mabe faut changer beaucoup on droga qui est wana o tie zemi o pesika ya no passe
Ponde za bongo mwasi malgré linga ko makasi. Mais moi ça bonga ka ndaka libala. Yo bala kiete. Et le roté abali alati alliance ndeko na wana. Tango yé na respect, fallait pas odroguer mwasi ana. Merci. Faut tika ça foi na ya esclave no dio bala. Bala ngula. Voilà ça besoin na l'accès le deuxième volume qui ma belle. Oui, Gucci sina na yo ka. Première et ça nini moi Joa Kei moi ça tikali abali mususu. Ande ko benga ete Gucci. Qui mutema ya mabe. Yo mobile moi lingi yo à proposer libala hein faut mettre les passés na yo hein est-ce que mon garçon a bête passé na la fille a bête qui les passé téléphone oui na bête aussi émission ko za do kosi bato ko na mobile loka liboso za la kaka betelanga passé na yo mais passé na bino e beta marake baza ba chef ba mikonzi moi ça beta abeta les passé na papa na zagna mutu peut-être na passé ne wana mobile ne wana o wana sika alingaka yeye bakrote wana zagina ndeko na ngana tika repond laki mutema mabe ya basi abombi le passé ne wana pe abomi mobile ne wana mako la signe d'éviter po batu mingi be ba voyager ba kufa tamsuzu azaluka kene akina otanga kuna ngake nza Turki akufi na mede dokfa na mai wana siko mwasi wana azela kaka bando seka esera quartier aboni boyoko na yete muto peut-être Gucci Sinda azaki ko sala aucun signe de vie ande ko yeba te tangu nzambe ande ko lobate la patronne to sambela raté to sambela et pourquoi pas ngana luka nzambe na ngai na luki nzambe na nga alaksanga sur seulement si que non azo mbana nga vie. Merci chers internautes bozomona plateau eza koinda awa waleza eza vraiment koinda Gucci Sinda azo pona Gucci azo mwaka garçon na makambo salaki eza bien Gucci na zongelio en tout cas na zongelio yo acte wana ya mwa mobile wana ko violer wa zaki ex na ko mosa ya ne pona yo eza bien parce que na linga na même bino étape par étape tina ko comme étape on a étape oyo ya viol étape on a viol wana to yebite histoire beta mi boye mais to réaliser on na mukeni to ngana yo exemple na miti na place wana nga garçon na yekin na moni bokungu boye hein moi c'est nga mo boye na moni nanda kona ba regarde et c'est ça qui va bien pour la raison moi ça nanda séduire mais ba regarde c'est ça qui bien ce qui déjà maman pasteur ane lokote bato bilo mususu toza volé na Gucci Sinda s'il te plaît maman pasteur bokungu botike la Gucci Sinda tangu ye ayo ye la kin ba kutani boye ba misu na c'est ça qui est bien ce qui vraiment c'est ça qui est bien alinga beta la mobile na bien avant papa au moins ça c'est la troisième angle qui mutema ba basi ah bombi encore vérité oh oui après sikoyo na yebite bino ba sumeleka berango charge ani ebinga penza ma pasteur yaka pe le lokote alors le lokote ngaka na viol ko viol na ndaka batu likambu ni beaucoup na linga na longi zanga baso bazaka za ndala mbali na yebande ngambali bayate en plus na zongi na mobali wana nanu ye mobali kolo mwasa balaki mwasi papa soko za wapi soko zo landa ngai yo bosa mutama be comment moi soko la te laisse aux confiance na été moi oyo bali aux na confiance na été au humilier na niveau ana ils ont na batu mususu moi c'était ba violer mais a cacher le kwana na tombele wana moi ça tika kokosa ote ndeko nomba monde kona kade so bien kuluna so ki chinois to comprendre te tanga na ndaku no maman comme no se baby yango mibali yango vraiment en tout cas mibali bino yanga to kopela ndoka ba 30% hein ba 100% bozwa ngo soutien aux internautes ma parti conseil nyoko ko pesa na moi si wana azolinga awe batia sanini atika kaka na moi atika kana mobile na wana kala po tango azaki rejeté abandonné na famille mobile na mobile abala appui na eto lisungi na ezaki ka ex na wana moi so na zo ebate asani po bazaja na ndako moi mobile ex na wana zo laki a continuer na ye le quoi vérité eyebani zemeza ya ye to aboya bango mibale alongola zemima patili kanisi nao c'est nangeza mama bima la famille ba colonel ko yo mozo mona te eza ba makamsu na fitango salami mo yako ba peso kutupe conseil ezati conseil ezaka bima na famille ya ndengwana okesani na maboko ba colonel ya ndengwana oyo kuna violer oyo kuna boya kana ye et puis si o tomber enceinte ya mutu musu seke na ndako pa banda ko kipe to toke na obungu ndaza mobali moko ya kara c'est que ozaki mutu mawa
donc mawele kaki ya bimane libanda kenda kosane bambias po soka bande ko contrôler mama zemeno ngoko zwate ozango erni sazaka na yo eliko la sape moi si quelque part azaki rejeter mamina ozala ke mobala bimaka azonga ne er ya lingi contrôle les athées ata bobande ko le téléphone sonné ya bimi akei azaka na tante mama bimate kobota ezake lokote lelo te ko réaliser ngweze lokote nzamba pesi o mutu ana tsala mokila yebi tina ni na pesi o mutu wana na ko pesa o mutu wana to yebi te ope lobi fiti rezo bombela biso menga na osenga ta église ke lala souffrance a lelo ko za la bonheur ya lobi bima na famille wana pona famille wana ozana ozana na valeur te oza la valeur te pour les qui a découvert yo et a découvert yo et puis oza sujet ya famille na bango tant bando vanda bazo sola yondo comme le obstacle na bango ya lobela ka ernio so pona nga bima sala vi mususu koboteza ke lokote nzamba pesi o mutu koza kutu na ide te ya kolongola zemi po wazana libumuna na za muto nzamba pesi yo tamsu lobi na sima na inde tozwa lipa obiso to rolia mais conseil za bima na maboko ya bato ndimo souffrir lelo o souffrir lelo lobi vimo ya malamu ezela yo kiova na maboko ba kuluner wana o bayiba na bango bolingo ndenge ezalaka te po bato bolingo ndenge ezaka ba protéger amour ti ba protéger yango te do bazana tina ya amour te bima na famille ndenge wana o se respecter za mwasi azaka mutu ya valeur pe mutu ya respect po même ba mibali wana yo nde muto mema bango 9 mois baza ba mibali ti ba bima na mokili eza po yo mwasi obotaki bango donc mi pesa valeur na yo bima na famille ndenge wana souffrir lelo pour lobi bonheur moko ezango liboso nzamba zali. Merci beaucoup ma pati wana ki likanisi na ye conseil na ye apesa ki na mwasi wana Gucci Sinda yo za trop mobali pona yo viola mobali eza bien mwasi azaki infidèle patiente dans likanisi na yo pona sujet na biso pona bandeko bazana posa lisungi na lisungi et pa na biso likanisi no ko zandeni avant to kende na ba kaka ba viol nga ça besoin to kende ba étape par étape. Oui, na pesi tant to comme na étape wana ya maramba viol wana avant viol wana peut-être moi si wana comment c'est du mobile wana sous pardon mon pasteur merci beaucoup peut-être sérieux séduire déjà ce qu'on a relobani pour séduire on a obéi la mobile no vérité que non papa était ça beau mais le mettre le mobile noté Gucci Sinda continue na idée na mais bandeko bazolanda biso otiki ebongo hein pe bo va na ndaku bilino mibale mobile ke musala oya balio otiki bilino mibale bale passé wana ba bon moment o bosala na ye wana ezonga te attends to yone ko ba ko zanga so pe Sinda ba question zanga ba réponse eza ye mona ya nola ezate ko bana likanisi na donc asa ko bate c'est que yebe ba sentiment c'est nini et ça là qui on sait nini ba ki ngana ba on viol te ba sentiment ba ko mi balé oh oui ba sentiment ba ko mi balé ma pasteur Gucci Sinda tozo ko ba ngana yo problème Gucci Sinda tozo ko ngana bi ngana problème ezali on peut s'en tenter que non na peut être être comment tas ya jibo ou soit il y a nini on peut s'en tenter que non na peut tas ya café atamuke on peut s'en rater on s'en prend mobile azana raison pesa likanisi na yo poto zo kende koshi donc ceux qui bolobi na pesa likanisi na Gucci Sinda na mibali merci donc ceux qui conseillent na repesa et pas ya bandeko wana ba tala biso vraiment na roloba bandeko basi boza la plein mitema ya minene pe motema ya malamu pourquoi na bibongo tant ozwi engagement ya mutu moko boye kende na otina suka bimisele abima mutu mabe tandis que yo mutu wana selo mabe moko boye te yo débordé yo ne makala mo de sani ikozo voilà conséquence de sani ezongeli wala ndeko moi si lukolonga nzambe hein zala pepela motema oyo ya kolinga mutu na motema na yo surtout soko zu engagement moko boye ya bolingo comme son tina suka ndeko mobali oyo autaki voyage concerne ngana kopesa yo ndeko na ngai ceux qui peut ba kabongo ekomeli yo il faut pas ya kokine na ba alire oyo
balobi biso ah que non il y a drogue comprendre et bi que non té na qui on a de la condamné té na condamné té ce que toi guana longole yango mais ce que moi je sais et ça que non ça bolingo mbesani e kumbi bino bongo boko ya tina zemi hein papa oyo abalaki faute na yo eza kutu ata mukete et c'est que normal ngani azabo moi na ngamoko bwana ndaku azuzemi na benga na yo oui merci beaucoup Kuchisinda bokungu na monyo des choses opela kulikanisi na ba na sena pe émission be kata nango be esmi le kingo to bongisa sima oui vraiment yes mais me ramuse pe ça rapasi ba mi bali banga zo ka trop par na bango atuka nga pona ngai nazam do côté la tête bino nyonso 3 ko ngazam do côté la tête na bene na yo tonto o tanga na age na yo otangi kuna oena musala te elo taguchi o mali kofi o so zwango tamzo émission ekatana o tanga kuna o ane lokote oena ndaka grand frère na yo soit des okuti ex na aussi grand frère no abala ya fufu bataola mbelozo mina au lieu le ti au code drogué muninga est-ce que ozaki na 1000 façons ya rosta ta signe de vie et puis muninga moi si poser la yo pour aza mutu aza besoin pas affection ya mobali tant yo ke o sa signe de vie te so do sa signe de vie au moins alinga ki ata aziata to komana to bengana et puis ça un peu assurance Yasmine peksa Gucci ko Yasmine peksa Gucci Yasmine peksa Gucci peksa Gucci ko peksa Gucci parité en bozo lukengo to pesa tozo da parité bolingi so beto za sunini to longue Gucci ah na ebité so komi tatami so na ka Gucci kache na comprendre na kepa ya mukolo mutabala ki mwasi papa na age na ope na age na yo obali mwasi oza confiance en mwasi na oti c'est un grand défaut nesi ngana olimbisa na ngote atoye kufuka mana olimbisa oti nazongi pa ye moko la fille mobali na yo o abala ki yo abengani yo na ndako na zemi wana pourquoi ko ki ata ko se réfugier dans l'église te mutu kaka o wana viola ki yo ye wana soko ko na maboko ne pote bika zaki ex na yo donc apparemment pe ko mona pe na be moi en tout cas Gucci ba zane pe na raison bo fing ça pe biso po mobali wana obengo ndo bona zemi aza yaya non ma pasteur bali wana zaka na raison te la nene bango nyoso misatu en tout cas na bolinga nzambe ngape na lobako ngape na loba na bolinga nzambe pona ngai na connaît bango nyoso trop bango so bazana ba faute neti la fille wana zaki ex nzali kambali nao pourquoi kolinga kobota su bolingo moko c'est que azabe kana su bolingo na e donc bino nyonso na épargner mututé na bino nyonso na épargner mututé ya oui le bas soki ngana zalaki nani la patronne na lingana tuno question na bango nyonso misa tola na ndenge yo condamné bango nani aza faute makasi soki ngala patronne bon mutu aza faute makasi kuluna wana ko cha drogue c'est un coulonaire ma chérie botana okaka kozongela mutu mote c'est une famille de coulonaires o kuna cha batu drogue o kuna wanga na zema mwaso ya balaza confiance na été ata moko benito ko na Paris so kil kambo ya au se plan ngote en tout cas Yasmine merci beaucoup d'inspiration ya kakaka et ça va vraiment bien. Merci chers internautes, là c'était notre émission Yasmine raconte. Babi on est makambo à la découverte. Ndeko Pesabino makambo ya boy. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Wana ba merci bo benga biso bo komela biso bo sabi ba suggestion na bino et kokol sabiso bien vrai bien tout ça pour ça il y a ba remarque ma partie moi quelques salutations na batunayo o bazolanda biso pe message clé na yo pour la sujet na biso. Bon, on appelle si mbote na batu nyonso ba Olanda biso tozaki mwa likolo po esala mwa pasi mais eza conseil ya malamu ka tozwaka ya mabeto bwaka po ezaka ndingo na mokili to pesa mwa conseil ko solo la melika moko zaki mwa pasi mais to solo liango nangala pesa batu nyonso mboto bazana monde entier
tanti Françoise Escozali tata mbote na yo François Sinda na pesi ba Sinda nyonso mbote et Sinda The Boys et mon grand frère propre na pesi mbote Escoza kuna à Paris na pesi batu nyonso ba masongele nyonso famille kala nyonso eska banka nyonso baza na pesi bango mbote nene bisaka batu nyonso baza posa ba conseil baza posa ya komona nga na bité maman Yasmine soko permettre na pesi aliment na nga ya téléphone. Oui maman Pati. Plus 243 81 529 48 57. Wana eza numéro nanga, ezapeli numéro nanga ya WhatsApp, bato bali bazwanga sur Facebook obetika ka Patricia Masongele omonanga baza beso ba conseil za pour ça to solana ye akomonanga na pesi bato sombote toza bango na plateau na pesi mama Magimbote na pesi papa Gutimbote Marguerite na tsaki moi mulungeza akande ngwana na pesi mama Yasmine Mbote wana yambaki biso na émission nzamba pambola émission et que liboso c'est que bato nyonso balandi biso nzamba pambola bino. Merci beaucoup Gucci Sinda Mbote na bayayo. Merci beaucoup na bato tout balandi biso vraiment na sengi bino bo bato bomoni que non na beti bino liba ko limbisanga vraiment ezara sujet quoi donc merci beaucoup na boss ya chaîne O na pesi mbote place aux ali babina maman na pesi no mbote abi merci aussi na muto asala vraiment ba bien abi Samuel le grand bocatier na Montgeron na Île-de-France babi yonne muto sala nga ba vrai bien babi soki vraiment au sengi libanga babwaki yo po bosenga biso na mona bokomelinga Gucci bwaka nga bosala nga boy na bwaki yo première fois deuxième fois na bwaki na ndinga bien pe kuna boule ku mbongo te tant yo moko laki ko kisape e ko mba komela e komi na za na ville te na zabo donc nga vraiment na bien te pour la mbongo donc yeba na bwako su te na bwaki mo kondi ya ba Congolais nous na kakata Afrique du Sud ba bi mo kondi na bino bino tout mo kondi na bino saka moko babi Gibajo babi na kati Cape Town babi mo konti na bango wana merci na bato tout basala nga vraiment ba vrai bien numéro na ngai oyo beaucoup zonga même si na WhatsApp ezali plus 243 89 73 42 937 dans bobenga nga vraiment et ko sala nga ba vrai bien vraiment na teke nga mutute babi mo kondi ya ba Congolais nyonso na Afrique du Sud à Cape Town Gibajo ponga ba bébé merci beaucoup na la patronne. Oh là message en vraiment très fort hein bino bosenga libanga babwaki bino komio papa dort encore papa se repose un peu souka na baje il dort vraiment Gucci Sinda le na makambo boya en tout cas yamba na téléphone pour sengo mbongo te je suis désolé maloba mboka bokungu mongo TV. Merci beaucoup Yasmine ba dédicace nanga kande Gucci abi to boka ka bato basala pe ka poto za la po Isaka Bongo. Oui, ambassadeur Monsinga babi deuxième personnalité ya komina Kalamu babi na kata Suisse baba somba son papa na kina lemba na bosanité mon vieux Bob Kiziondo papa social depuis Paris na bosanité Benito tokologie ma sœur perso na Paris et pourquoi pas bambote na yomoko ya Willy Pezienne babi ya Magi Bokungu na Paris na bosanité boza tellement ébélé ton petit matin mon pépé à Paris pourquoi pas na yemoko Arsène Mavinga babi la force divine numéro nanga ya ngoyo on a besoin il y a conseil pa nanga magina lo nanga mingi malgré to bana Yasmine akabolanga na Gucci ko sa to bote po mabe ko tembo mususu bon numéro nanga ya ngoyo ya Willy Moucheni 89 64 44 055 donc 00243 84 64 44 055 en tout cas Yasmine Oumela ya boizala te donc talarayo. Merci beaucoup. Babi na Afrique du Sud wana babi chaque copain na kati Afrique du Sud na peso ya mbote ngwana na bosani susute Fofanaka Songo Youssouf mon vieux na kati. Hola. Bi Fofanaka Songo Gucci Sinda du Sud à Cape. Oza émission na ngai na bi ke bino bato boyboti rano kite. Fona boka ngo Fofanaka Songo na Afrique du Sud à kati Cape Town mona mama bijou na Kinshasa na Marino mon vieux ya yo ngwana. Merci beaucoup à Falvika Songo na Cape Town, Babi, mon ami d'enfance, Falvika Songo. Des gros bisous à toi, ma sœur chérie. Hein. Lolo Loris Mbidi, moi c'est Junior Mbidi, na bébé na biso Joachim Victor, na Leli. Merci à Big Boss, Babi, Moutassa, Boss Bazala, Kalben Kabino, prêtre na dengo sakanate, Ayaya, Askenda, Kenda, Asomba, Somba, Teka, dans GDG. Merci à Emmanuel Zia, na mon grand frère chéri, na Katami Kili. Babi France.
na préfecture et Izande et Maniziana. Merci à mon grand frère aussi. Anto Kaluji na Aza na Kichasa Babi Kichasa Peli Mwinda Kichasa Lengi. Gros bisous à ma famille, ma vie Mobimba, sans oublier maman présidente, Diama Luna et Kala, bon séjour, Namboka na Ozonge Sabso, vrai bien, sans oublier maman Sissi Mapendo, Lisa c'est la vie, la reine de Suède, Babi Suède, la reine de gauche à Zaneka, Moko, Lisa c'est la vie, Ya Joe, Babi Ali, Jogo, Chief Nanga, Babi, Chief Nanga Papi 17, Babi, et sans oublier Fayette Mboyo, Cinéma X Ndema Kambo, Chacha Charité, Cinéma X Naleli. Gros bisous à mes titi, mon caméraman, à des rajanga, trop souvent, moi, non, c'est cassé Kaboueza, biloko, mes titi, ça les insupportables. Moutounio, soit l'inga contacter Bisso, à contacter Bisso, à plus 243 89 910 44 53, plus 243 89 910 44 53, Tokutani, na numéro Ekoya, merci beaucoup. Cool TV, la meilleure chaîne web. Cool TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV.